La commission n'est pas des personnes. Président Lorenzo, na président Anderson, solution qui va arriver, baza en charge de Makamwana. Là, Makam ya bâtiment volontaire bâti, na sana maman na ngamoko na kota ngakomo na ite. Et maman na yebisanga ke Angel comme tu m'as dit que ozala posa kozonga Congo, na so tindela au numéro ya président Anderson au communiquer na ye mutaza en charge ya Makamwana. Na zonga lisusu maman na nga wana na yebisike na komeli président alors répondre te na bengi lisusu ao yambate. Nde alobi comme ça zana tindela numéro ya président Lorenzo. Là, on va dire le numéro du président Lorenzo, na bien écouté la commune a juste à répondre à expliquer le dossier à exemplaire moko ya comment remplir. Après, je suppose le président Anderson a escopé pour bien moko la bilangai. La solo na a yebisina OK tindela na biloko nyonso tindela le président Lorenzo tindela ngai. La tinde liepi et si que président Anderson nde abandai ko tindela nga ba publicité ba makambo ya salaka ba communiquer ba biloko nyonso ndenge asalaka. C'est après ambassade a bengi nga première fois, après quelques jours ambassade a bengi nga lisusu qui mutabenga nga appel normal quand ngi yo bengi nga benga appel normal. Ayebisika na zana dossier na yo awa dossier na yo ya makamba kapati bengi yo a se présenter sur bani ba ko kosola na yo monte na ayebisaki nga ke asa agent azosala na ambassade na nini na zana asala na awa na nini ambassade toza na bureau ya ambassade na zana dossier na yo comme na yo agent misenga tabi oui eza ngai osalaki makambo ya rapatriement volontaire bi ezanga lobi oza connecté na bi oui naza connecté na WhatsApp. Oza mukanda te olika bale so kambongo poso za mukanda te mayo na yetene to goide watu ulukero wa boye musisi ofika mbongo ele na kosa le service ya mwana bele rende bele bongo na zengo wapi basengie 1000 rent. 1000 rent mbongo ebele boye ndeko na ngai nazo yango wapi situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na décide nazonga ta Congo papa erona okende beta porte pa ya nani mpona zwa 1000 rent oyo papa nanga sunga ngai na luki lisungi naza désespéré. Vous en avez combien? Pour moi, ils ont dit que ils ont na salle de fête. Vous en avez combien? Angel, so ba besoin de kofuta ba ba za de kofuta lo bien ba vous la de lo. Na o ya na sali ya ngali l'essentiel. Siko yo siko sala o ya yope. Pour na za de c'est ça on a so so bilo simate donc tout ça quand awa nos fils à partir à 17 tokayo office wala ikomi hamsus yo zana mukanda te ba sa yo faveur obtenir olingi ne peut pas exiger le sous ozolo badie ozolo ba non il faut confirmer que na okende be na okende te biso do confirmer ba tout que so okende ba to nyoso ba se ba koti ba kumula ba bazaki ba ibi ba okende yo so olingi ba ni ba pour oza confirmer faut ba sali. Voilà aux élagas à Congo. Merci. Rapatriement en volontaire, la salle où est pas le président Lorenzo, le président Anderson. Na koti en collaboration na moko ya ba maison média minene na kombo ya radio lokole ya mwana mboka Tata Sadek Fiston Pelende biso média to travaille en collaboration. Alors na sengi na mwana mboka Tata Sadek Fiston Pelende amekanan ko poussa na pembeni wana
Po ayeba, qu'est-ce qu'il ne voit pas avec Maman Angèle na bato corruption na kati ambassade. Pambate Maman Angèle azalaki nzinga to na province oyo Tata Sadek Fiston Pelende azali. Alors si kon nazo tchela bino conversation ya mwana mboka Tata Sadek Fiston Pelende na Maman Angèle. Ok, on va Fiston Pelende hein. Comment nani? Fiston Pelende. Ya Radio Lokole TV. Radio Lokole TV. Nani asenga kiombo? Yo komisa kombo. Okomisa kombo. La commission comment il fallait qu'il a salisa banini ma jour appartement volontaire. Okomisa kombo kanani? Papa, problème si ngai te sika ozwi numéro na ngai obiki na bengi na zwi numéro na yo po nga naza journaliste. Nga naza journaliste. Namoni awa mwa misunderstanding ezali. Bazoloba baosenga batumbongo. Pona barapatre bango. Alors batangenga kombo ya Maman Angèle. Nakina vérifier soki makambo aba basenga ki mbongo eza ya solo. Toza ya lokuta. Po eza baosenga numéro na nga ozwi yango epa ya nani? Eza problème te la zwi numéro na yo parce que balobi yo mutu olobi ki basenga ki mbongo. Est-ce que ça ali makambo ya oyebi ke makambo ozosala wana bozotya vi na nga danger? Mama, vie à danger te ba protéger yo. Est-ce que yo okoseli mutu makambo to lobaki ya solo ngana na journaliste? Na koseli mutu makambo te yo oza journaliste ozosala mosala na yo il faut oyeba ke vi na nga eza concerné. Nana otya vie en danger. Est-ce que mutu combination azali? Otokomenase ngai parce que eza nini ya mutu? Mutu akomenase te pour rapatriement volontaire ezalaki ya ofele. Soki ekomi escroquerie. Ekomi escroquerie, wana eza malamu te. Biso oza bapandisango. Il faut nazala na sûr. Bongo na koleka na télévision na lobi yango ke basengaki mutu mbongo. Basengaki mutu mbongo. Yo confirme ngai kaka te. Volontaire eza ofele. Mutu asengaki nga mbongo ayebisaki nga ke eza ofele. Il faut nafuta ye mbongo po asunga ngai ndenge mokanda na ngai eza expiré. Ndenge bato nyonso bakokomisa eza bato baza na mikanda. Ndenge mokanda na ngai eza expiré po asunga ngai il faut napesa ye quelque chose. Ayebisaki ngai bien ke eza ofele me na ka na yo il faut pesa ngai 1000 rand mpo nasalela o. Mutu yango ye mutu abengaki yo to yo mutu abengaki ye? Ye mutu abenga ngai. Siko ye azaki numéro na yo wapi? Wana ndenga nayebi te parce que nga nazalaki deja nasi nakomisaki deja dossier na ngai deja epai ya bato oyo bandi osala rapatriement volontaire. Mutu ye yango okomisa ye pa na ye? Rapatriement na nga volontaire nasala yango epai ya président Lorenzo na président Anderson. Na tshena nous pose awa baike bana mboka batata bamama bandeko ya bolingo boti kolanda ndenge Tata Sadek akosolola na Maman Angèle atuni ye Maman Angèle yo banani bazwaki numéro na yo osienregistraki pa nani et Maman Angèle a répondre mpona koloba ete epai ya Anderson na Lorenzo. Selon Maman Angèle ndenge azosolola na Tata Sadek nalingaki nabetaka site to continue. Yo osala kokomisa pa 2 personnes. Okomisa pa la commission epai ya 2 personnes, président Lorenzo na président Anderson. Celui-là bayebisangaki baza en charge ya makambo wana. Ok, totango okomisa ndenge ambasada banaye kobenga bato abenga yo? Oui, ambassade abenga ngai deja. Ntango ambasada abengaki yo base présentaki ndenge nini?
ambassade abenga ngai tuna ngai ba détail na ovanda na Afrique. Ntango moto abengi yo il faut se présenter que non tobengi yo tozali ambassade ya République démocratique du Congo baloba bongo aloba nini ambassade ebenga ngai ebisanga alo mama Angèle tobengi yo na de la part ya ambassade mpona makambo ya rapatriement volontaire. Est-ce que ozolinga ozonga Congo? Ozeli oui na olinga nazonga Congo. Batuninga makambo mokanda na yebisinga mokanda na nga naza na overstay mais naza na ngunda na ngai ya kala parce que eza overstay. Après batuninga bayosinga natinda preuve ya ngunda na ngai natindeli bango foto ya ngunda na ngai. C'est après l'espoir na ye kozwa appel ya motu mosusu aye kobenga ngai parce que natie nanu pose wana baike bana mboka tolanda lisolo ya tata Sadek Fiston Pelende na mama Angèle na bokebi nyonso bouti kolanda ndenge mama Angèle auti koloba. Donc mama Angèle apesaki badone na ye epa ya bato mibale alobi Anderson na Lorenzo et après baye kobenga ye na ambassade. Donc ba numéro ekomaki nango na ambassade bengi ye etunie makamuno eza ndenge nini a expliquer bango ki naza na ngunda nanga meza overstay. Cela veut dire na lingala na lekisi mikolo a renouveler yango te mais naza nango nazolinga nazonga na Congo balobi savoir après nde baye kobenga ye lisusu pona kobanda kosenga ye mbongo ba 1000 rand ba 500 rand ko torturer ye moralement. Donc ezali chaîne ezali net équipe ya football. Donc tozana gardien tozana défense tozana milieu et tozana attaque ba attaque et tozana attaquant tozana numéro. Donc mutu na mutu zo jouer rôle na ye. Donc bolanda mama Angèle na bokebi nyonso tout lisolo na ye na tata Sadek Fiston Pelende radio Lokole. Numéro oyo ngai nasalela enregistrement na ngai ya appartement volontaire eza numéro oyo te. Naza na numéro mosusu ya WhatsApp mais numéro oyo nde onga na koma l'air balobi ke na place basengi il faut na koma numéro oyo bakolengela ngai balobi numéro de téléphone ya ngai numéro ya téléphone ya bato ya Congo mais moto abengeli ngai na numéro oyo. Moto abengaki yo wana oyo abengaki yo ase présentaki ndenge nini? Bonjour madame Angèle, quand ndenge obengi ngai bonjour madame Angèle namoni kombo na yo na bato nazala na dossier na yo na bato ya rapatriement volontaire nabi oui eza ngai alobi ok nazotindela yo message moko boye ezala na telefone na maboko jeki ok ça va naza connecté ya bali kotindela nga message message oyo elobi nini? papa sikoyo nazotuna makambo wana parceke nasi nasololaki makambo wana deja na baagent ya nini wana eza vi na ngai eza Dieu protégé. naza protégé par qui parce que awa na vandi naomona protection moko te yo moto omona protection moko te na yebi so oza protégé moto akosala eloko aza te oyo eza radio Lokole justement c'est pour te protéger encore davantage.